Ai bandeko, lekechu na jeliso rando. Nakanisa bozolanda TikTok, bozoka ndenge lekechu alobi na gel. Eza rando mobimba. Po lekechu abimisaka makambo bongo te. Alobaka bongo te na bato équipe nationale. Nanu pa loba te, so totali bien. Te aloba. Aloba na wadol. Aloba na wadol na ba janvier bana mibali. Mais oli kamuni ezoleka. Jaël na lekechu. Vraiment makambo soso. Ata barando ngalaga. Mais foza na mwa nzela ke tozomona rando eko salama. Mais siko lekechu na Jaël eza difficile metala ezo salama. Po makambo yo boyoki na tonalité de kechu lobeli Jaël. Jaël a osepe nango te. Ata moke. Po makambo ya bongo na modèle wana. Lekechu atikala koloba ata katikati nango te. Et pas Karine Mokonzi la baronne. Rien. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko lekechu alobi na Jaël jamais bakozwa lokola bedi badiata jamais bakozwa lokola bakokodila so jamais bakozwa lokola mwasa eri madiata donc atangi bakombo ya babiro afali bongo alobeli Jaël makambo ebele bino mobolanda ngo na TikTok bokoyokango siko soki eza reproche ndenge moko pa Jaël. Pourquoi ndenge moko? Parce que Jaël alobaki bien ntango azopopola fivete na tikela o lekechu lo ntango lekechu bakutanaka te na Jaël likambo ezalaka deja rando ezalaka deja na sese po bosana te basere équipe nationale babanda koloba ngo baza koloba so bomoi likambo ye na internet yebe bandaki na sese soko moni toyindisi likapage na internet yeba na sese bandaki soki toyindisi fifi siwa yeba na sese bandaki to barando tout équipe nationale esalama ebele tout est mo ebele ezala ebanda na sese siko Jaël na lekechu bazalaka deja na rando bondibelanga po distance ya bongo bomitunaka te pendant Karine Mokonzi voyagea lekechu modèle bakangamaki na Jaël lekechu aza koloba tu mutu akokabula bango aza te ezala ndenge nini Jaël aza koloba ntango akokabula bango se leka
donc so le Quechua azwi likambo mpasi oyo le Quechua komona eza mpasi mpo le Quechua vraiment modèle aloba likambo soki ezwi ye Jael akomona ete ezwi ye Jael aloba likambo soki ezwi le Quechua neti ezwi ye na équipe nationale famille bakabwani Jael Karine a voyagé bakangami ondire bana betike le Quechua azomona ndenge akobanda vi te Jael azomona ndenge akobanda te Fivete mpe ye wana kakangami na Jael Jael akomovwa na ndako moko ya $50 tala makelele na lupango le Quechua asali leke TV tia ekosala Kongo lijiba ne bandeli vidi kaka mbala moko emati mais baza toujours ensemble Jael aki Afrique du Sud baza toujours ensemble le Quechua alobi babenganaka chaque jour na Jael Jael alobi basololaka chaque jour na le Quechua Jael afélicita le Quechua alobi te kindeko oyo soki kobeba mbele se ebeba kala moto akobebisa yango aza susu te ntango akobeba se eleka kala le Quechua alobi te kindeko oyo ekoma koleka ya famille nga so na lekise 3 jours na sololi na Jael te na beli mpe tozomona yango do basololaka nde balingi do le Quechua fo alamuka ayeba Jael ndenge nini Jael mpe fo ayeba ndenge nini le Quechua voyage ake na Afrique du Sud alobi Jael nga so namoni yo te na kobela Jael a dépensé azalaki na makambo mosusu ma dépensé zwa voiture essence plein te na Johannesburg tina hotel le Quechua azalaki bakutani abebisi mbongo ebele mpo akutana kaka na le Quechua 30 minutes bakangi bafoto basali video Jael azongi do ti Jael azala na Afrique du Sud ti bayebana na équipe nationale bakabwani te ti Jael ala na Afrique du Sud balekisa semaine moko te basololi te Jael azwi avion akiti kini kokita kiti kini atuka toyoki teke oyo balekisi semaine moko na basololi te tomona distance moko ezalaka te ere moko basali kosa leka tomonaki bazali mais distance ale Jael apusani akutana na mayemba mpona nakutanaki na ye te ça ferait 2 mois akutana kuna ebebi lisusu mena le Quechua tomoni bisika bakutani te so bakutanaki toyebi te ube bakutanaki mais ezala mwa spectacle tomoni rien sikoyo Jael na mokolo lelo asali soki 6 mois na kini ale mbala moko tomoni spectacle ya rando bandeko toloba bien tomoni spectacle ya rando botala sikoyo ata bino moko botala baane oyo Karine Mokonzi asali bamvula oyo Karine Mokonzi asali botala bokalikila yango bien pendant 5 ans wana le Quechua asali Jael mabe moko te bandeko eloko ebebisi bango ezali kaka bozwi carrière en solo oyo azobanga soki nabengi ye aya
aokanisa na bengi ye mpo boye so tokangami. So tokangami boye akoya kolukila nga boye makambo ekokende boye. Eza carrière en solo nde moto ebebisi bango. Or que na poto eya différent. Na poto automatique ekabolaka bato fo boza à distance. So boluki bokangama na makasi bo balobebisa deja mbongo ya pamba. Bokobebisa mbongo ya kosakana te. Tango tobanda koloba na Karine Mokonza sala ba télé-réalité. Kaka cameraman ne bana okute combien? Azo kute koleka mbongo ba ofuta na YouTube po ya a filmer na zonga. Ba groupe ya ba musicien basangana te mpo nani. Po répétition pambe ko kute bango ba transport banini koleka mbongo ba kopesa bango na nganda dionga so bakaboli. Do poto ekabolaka automatique. Lobadika moko estinda bino to boza kote moko bokangami boye physiquement. Sino te kaka na telefone. Na telefone yango pe ekozala bisidi te po bomonana te. Me Kinshasa tango bokangami ata bokangami makasi te me ezosala force. Po Jael na le Ketchu. Distance bazali elekelaka bato nyonso. So bazalaki na bango distance boye bandaka tongo to comprendre. Me bango batikala kozala distance ya boye te. Distance yango bakomi nango kaka tango Jael ayi Kinshasa. Donc esali 6 mois déjà. Mais siko baza na plus de 5 ans balekisa ta semaine moko teke basololi te. Jael iso na Afrique du Sud na le Ketchu basololaka 6 à 10 fois chaque semaine. Bango mo balobaki yango. Bango kutu balobaki babenganaka chaque jour. Mokolo mosusu mpe mona 3 fois. Do bakomaka tina 20 fois na semaine. Mais siko baza na Congo na Kine. Motu na mutu na carrière ya solo na ye. Mais ki ennemi ya nini? Po baka na guerre foi. Eza te ke lelo kaka baboti boye. Le Ketchu akomi kosala Jael ba réflexion ya minene boye. Eza bongo te. Nayebi te bandeko. Donc, Jael show na le Ketchu oyo ekomi lika mosusu. Ekomaki nango leya lika mosusu. Soki Jael bapanzani na mwana mama na Efivete. Wana kudina na ndimaki yango mpe lisusu. Ata kutu bango babanda kokuta na rare. Bakangamaki makasi kaka tango Fivete bakoti équipe nationale. Mais le Ketchu siko akangamaki banda équipe nationale ebandaki. Banda Jael ayaki. Ti Jael na Afrique du Sud, ti Jael mokolo ayaki awa. Baza kosolola tout sauf rien. Jael ye moko azoloba. Soko aza na likambo. Apreferaka yebisa le Ketchu abombela yango. Donc le Ketchu aza na ba secret bele basololaki na temps o Karine Mokonza azalaki na poto ya kosakana te. Jael abetela ye ebele. Le Ketchu pa betela Jael a trop. Le Ketchu aki Afrique du Sud. Asali tout kaka mona na Jael. Jael iso yaki na contre-temps. Atali pe musika za na Cape Town. Atali pe transport ekokute combien d'essence na voiture na chauffeur. Na kolia. Na koya kokuta na le Ketchu. Ma dépense kaka mbongo wana po bakuta na le Ketchu. Inerdita ya pamba. Bakuta na ekata muke. Bakanga photo basali video Jael azongi. Ma bebisi mbongo ebele. Po le Ketchu aza ya ye. Le Ketchu pe kaka fwa mona Jael. Metala bango wana.
TikTok yindi rando. Bandeko, ngana salani, ngana sepela na rando, tchera na landa. Wane talibango. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.